balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Yami bale pesa rina kwate. Soko nyaki madeswa pamba. Omane karibu mo pululu. Uwese boko mera yo mola. Kami boko mera yo. Merci beaucoup. Voilà, les amis, il y a moyen moqué. Nous continuer à Nikaboro Nina pour avoir tout au plus 19h pour Tokabon. Merci Nikaboro Nina, 19h pour Naïm. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Cathy Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka nazala motuna ndeko nalingi natuna yo esi bakata yo bilamba na bitumba esi basimba yo imbongo na banki esi bamatela yo nzete ya manga esi babeta yo kata kuna bitumba esi bafimbisa yo mokuwa ya makoso esi bakotisa yo mosapi na lisu Glody Aweli. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngin, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour toi chers internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aimez beaucoup Babango avec Yves, Ipan, Tos, directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raf Ngindu et boss Dallas. Merci à toi, Gianni célèbre image Lunda Luanda ainsi que les caméramans vaillants RDC Oyora c'est quand ils le suivaient pour cameraman et plus l'assistance. Il y a Ndegonabiso à Kati Titika Dima, Pembe on a zomo na Molière, Moué la Chingal, David de la presse congolaise et na bossa nous mouvi à Kati. Hein? Fenanga propre Dominique Kele 100% Moussakata au lampo et na pesimo dessus na grand frère propre aussi hein tobi ngende ngwana Pierre Mputu na katalima wana le procès que ndomba silga na total abiso le président Mabiziki Akou na moni mama na biso Billy Vumuka fondation to sunga ba vivre orphelin et pembe on a zomo na pangi de moi Harmonica a cancel veuve parfum tunga na tunga voilà et na bossa nyote kaba ngochuku na les champions de Genève Yoyebi Marambuka Nebeta Maka ainsi que Ndekonanga Kati hein Jean Mulumba unité centrale de Bruxelles que c'était le féti papa na Ruben Pembe on a zomo na Cédric Ntango Roda Pembe Miné France de France voilà nous sommes ici avec Ferrego là le padre juste après Marambo Boyebi Bisona Bino justement à petit premier concert à Lobby à Koloba PT. Suivons ensemble si nous sommes en connexion avec toi. Les cordons Sergipiana, les cordons Cassis. C'est parti. Merci. Avec les hôtesses,
Yoko ni na bébé mo bébé yebi bébé mo na ye. Bébé ba kosa ke na ba bonbon na ba biscuit. Kama na bébé bébé yo za kusepela wana cheo na kingo bébé na nga ozwi pongi asingali kusumbela ye ya sinenzela. Tanga uta lokati yo susu bébé na lipeke. Ukozwa sango ko ye. Na kanisa namoni frère Gola oyete ala kubendela yo babo makati mais asilisela makamba usamba te tula za usamba na ngai aiba ngate sento aiba ngate mu mibale na kwenda te yo kanzimba liboso yibanga fere ndinga zawana mama ngana kabi mutambo leke mungu na boyodia kaka supu ende na ninga kaya makasi lolenge kuzakula mango ndenge badambela kango kala makaya ba mungu ubimsanga libanda te doge oh fere il est là comme c'est un certain makaya ba mumwa mama tinenge na banduna na yebeza muke awandi biko kananga oza mabe mama mekisana ta ya muke soki obibili ngai musuni pesanga mukuwa ata supwe soki nazolela ça code papa. Mais papa, JB Service ils offrent partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, base de calamité JB Service, ils ont comme un service là-bas on est sur voilà. Na bien moi hein. Pour yebi kabiti, Samia yebi que JB Service ils en arrêt. Mais pire besoin prendre que et comme na Paris. Awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. JB Service, boza makambo, bana poto, bana mokili mobimba, partout dans le monde. Après ça moko na JB Service. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police. Kune bakangi batu awa yo kangi koli JB Service ayuna simasombele tikari akufa pona yo alubaki nanga nazira ye puturia ngai butu mana nekitari bumeza kusu kenda ye kubima padu ya ribo alama na yeba kaka fona kuwa ya bongo Yami bale pesa rine kwade Soko nyaki madeswa pamba Omane karibu mo pululu Uwese mo komera yo mola Kobi mo komera yo Merci beaucoup Voilà, les amis, il y a moi à moquer. Nous allons continuer Nani Kaboro Nina pour avoir tout au plus 19h pour Tokabana. Merci Nani Kaboro Nina, 19h pour Naïma.
nino bana maboko nasimbi lisolo ya soso kobananga dikidiki ayaya ezakomisa cimalangabo Traso koforsete korto yezanesha ye bafunga korto plasta wuti kota ekabukiteo sikapebakisa lisusu banombre de membero cimalangabo nasakoluka mosala na motema na yo lettre motivation zosenga ngai kano yelongi na ngai eza pidisible kemolikritideo esakala motema nanga beleli destination teo menayebiyama bakutu akangao ata bakangi biso nanga kiteli ya bino kasi motema kobuma te bolingo na eo aniafataki ye Mais si le remboursement de votre ça. Trésor.
toza eza entre Marcadet Poissonnier na métro Château Rouge en face ya magasin Carrefour Market. Manicole, on commence ce soir? Oui, tu commis awa. Na Château Rouge, awa, na face à Carrefour. Pendant que l'on évite, tu as presque un mois awa. Ah ouais, voilà, awa, tout ça, awa, tu as en gros et en détail, exotique, awa, tout ça. Donc, so aussi, so y awa, puis na bise ça na sebo ni kabisiti. Tout a na Château Rouge. Donc, tu as vente en gros et en détail. So, tu as mis carton non pas. Donc, tu as un déga tout. Donc, ma prix au eza awa, rien à dire. Donc, écart en moulay, ce que tu as bloqué en gros, tu as bloqué bien, il y a bio. Donc, so y awa, tokos. Na lobi na yo, tina yawa. Ah, na même ça on a pas ya. Au sala terre. Ngana koma kaka awa, nazali na mumili. Awa toza, yango nde makambo. Congo eye na poto. Bandeko, bana monda tie. Congo eye na poto. Kaka wana Château Rouge. Bato basana exotique. Bauti ba province, bauti ba mboka misusu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Yeah.
Voilà, très chers internautes, donc je pense que vous avez suivi, vous avez compris que Ferrego là, le padre reste tel qu'il est parce que Moussala aussi ngaka bato baye bango pour que basala Moussala ba on a bien de moni le padre Ferrego là, voilà juste et to pesi ba merci belé et pas de José Baïla JB service agence d'assir ba le bito keneka kuna to taba plan parce que kuna comment et na moni lycée Mokenge di mauvais Kati na bosanyote John Lubila ba exebelé et sans oublier le président Claude Ndomba c'est les gars nord total la biso pembe on a zomona de qu'on a biso le président Mabizika ko na bosanyote Guillaume Tiswaka et Nabandeko Ebele et maman biso ministre de moté mais tous peuple l'embetelo voilà et tout ce qui bino Bolanda ndengenini makamango et les kaki voilà plutôt j'allais dire et to commune souka voilà to remonte en balasima pour que tu puisses amener sous d'autres informations comme d'habitude tu peux savoir Congo Promo toujours longueur d'avance. Merci à toi les cordons qui assirent Serge Piana et ainsi que le DT Christian Bouyi permet on a zomona Raïs Kang le super pour quand même va RDC na bossanoté les boss américains Rafungindo et boss à Dallas. Merci à la prochaine fois si de nous TV. Merci, bye bye. Congo Promo, première édition, soirée de gala monene. Dans Congo Promo, l'obike, Toya et le moto aussi de sa année 2017 na esengo. Peto a cheminé to banda année 2018 na ba fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier le 30 décembre. Congo Promo, soirée de gala. Congo Promo, première édition. La possibilité et Sengo, année 2017, plutôt année 2018 na Sengo. Donc respecter l'air d'ambition. On a la yemba, on a la bête à Kakidar, na binaka, na nefilaka. Tout le 30 décembre, tout le 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Magasounan, One FBR animation, Congolais, Roma, Balagé, Monato, le monde, Canavere, Barboa, Nicaragua, Snapchat, Apelimo, Munduka, Mabewa, Suzuki Maninsia, Simakoba, Makota Mosapiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as le 30 décembre, awa. Nalobaki Batunion, surtout, na système Sani. Sani awa donc Sani bino yosu bokolembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo Promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs il y a nakati ya Itasi Mobimba Dense Escobar Kimbombe qui chapote qui mirikiti azala na pembeni donc nazawana Magasoun nazolia batunyo surtout ozala rapper ozala oyemba rumba oyemba soki bébé nga nakolia yo donc eloko na luka yango wana merci Rafingindu mama na ngama kaboyo sali na lukane komba kashi yango wana combat ya cage on m'a dit 15 minutes obeti merci donc nazo pesa bino biloko bozo lia yango pe bukulembula sani donc Rachina Ibaka zala prêt pour na kulembula sani libabe na français ba menga mo les chances libabe non pour na moro basala kaerere baboti mona bakanisa kakozana ne ministre masima ya mikolo mwanango abotama moyibi ayiba na zando bashege kuna balandi yerombango double mpate mantaka marondo oyana badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nagenda kibokila nakutani na nguma medecin zambe nyama ya bolia
na paso na nguma no na kutani na soso medicine zambe nyama ya kolia na paso na soso yo na kutani na nguba medicine zambe mbuma ya corona na londa nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magendo ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magendo na golela balobi donki makambu eza ko beba se Makasfun 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya est belé mikolo oyo donc Congo promo azal akangi etats-unis mobimba basidi nyonso tu okulembula donc keba soki yolingi mosinanga ngana yoki yoyaya pene na moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena bakwela yo nzoplo ma nzo bango nyonso bayebi ke donc Makasfun bazalaki ke ono Makasfun akozalate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu merci na Desen Skoba mon manager Prince NG donc na leli na leli makasi vraiment donc na leli makasi ndenge en tout cas vraiment na soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokuta mama tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na imoko Raf Ngundu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngundu azala donc boye belé boko mona e bo talaka Gloria ya Weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bilo news to Banamboka, biso news to Banamboka na Congo Promo first edition. Ekozala awa na Dallas. Tolingi bilo news to boya. Bo celebrate na biso, to mela to bina to la kangamo na bina fa. Donc nazo de la bien to boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela. Tobeta ya trope tokomaka se balobi pene donc le 30 décembre venema ezaka moko wana kati ya Dallas bavue jo bavue chéri donc biso tout tokutana kati awa chevier de l'or événement ya Congo promo avec ye moko pena Raf Ngindu pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa de ye moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout kozala wana donc nous le beta live ba fa de cœur ba kozala de ce scobar na pointe ça na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas ba nina kozala wana Angelou Central reste de situation ba Kevin bena ba kozala wana le grand rappeur bena mo ba sadir bena ba live bena donc bino tout VIP boya bena donc ba jeune bena ba la wana la VIP ezali donc $100
aussi kitino ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezo oyo vie nanga Faustino Mokonzi masolo bilamba yodi ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino bakomobetako mpe bayodi ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga ata mwana ba $100 ebele bene na ata poche taka ndenge okoyesaka $500 kaka na pete talaka vie oyo fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kaka Dallas. Alors tous invité bino tout boya bozala wana le pétrolier de Dallas Jipe Kumaluta vient na nga yona ekiri na obo na do bavie Mathieu bavie na biso bavoya bavie na biso bango tu wana bane bakageri nyembo le baron de Dallas bango tu na bazala wana pena donc babi ke bazala danger c'est na lilizola la bosani yote bani c'est na nga donc motema prophète maman exaucé Costa bien yebi tokutana kwa esalanga bien banini biso tozala banini tochilum banini na côté Congo promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on arrête en ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger. C'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc, Tozalawana, Tumba Nzoto, Engana Inaka Bolingo Pamba, Ndokana Valaka Nanga Kodinda Tango Nyoso na Mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, na sema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. Mais j'ai 30 ans à wana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10 Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Boye, Toye Kolobe, la soirée Oegozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Eza bongo Congo Promo ya Raf Ngindu. Baza ko organiser soirée à monene na Dallas, Texas, na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo Promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique pe Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki ndo kidazadi ki na oya tozala wana tobengisi bana bana ya IKA USA tobengisi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée à Liboso édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu tobengisi bino boya jour wana e ozala danger so mo to fandi boise ke to bongama pour te préparer les binoyo déjà jour wana boyo ka ngona kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo lokola ba miss de miss de diena na nzongo boyo ka ba seben lokola ba tomela moi kopo boyo ka ba yage tout donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya
Bino ce jour wana boya po yo déjà bino déjà Maramutu Kitoko. Le 30 décembre, première édition, Congo promo avec Ras Fungindu. Le 30 décembre, Poto Kota, Poto Sepela, na 2018. Alhamdulillah, Nzambaza Nabiso, Azape Nabino. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout okutana les 30 Oyo, et précisément la soirée des galas. Na musika et pas yemoro le boss Raf Ngindu vedi tozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu veut dire na musika na États-Unis veut dire merci à boss Raf Ngindu, Mathieu Boncheye na batutu tozala wana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec le boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happy in Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's a boy Kumu Katalai. This one a ati. Donc bana Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Amate. Donc Kumu pe, to sa les photos alana. Donc les événements unis communauté mobile. Donc ça va tout dans le tout. Alors moi ticket là bonjour là, et débat, et débat.